Na kebisaki bango la fois passée. Na pekisaki gili. Telanga muta kuiti oyo René. Video ezali alolenga langwaki alolenga sai ko senga na matisa na podium akende komona papa chéri. Encore on va kebisa ko sala déjà. Hier René ko lelela jibe olela bibi kapinga pardon banana zana mbujimai na lotaka jibe banana zana mbujimai na ko ndena na ko katefuna mona kaka jibe yo lokolo aka na jibe pardon bibi kapinga memanga na mona jibe pardon pena na mulai na wana fuka mapona mona ka jibe et pas bibi kapinga. Masanga zo somba te la patronne bib oya no benga pe patronne po no benga bibi patronne. Ano ma patronne maman mobokoli ano benga ebongo. Bibi asomele masanga Amélie alangwa alala kwa kizengi azo sanza bilambe komi salite ba video ezali. René Makamozo Luka okosi sangote. Omoni ba video wana soko za mobali atembe. Leka sous ata le bata 2 minutes sur la TV. Soki fumu sabato akufakate. Soki fumu sabato akufakate. Bibi Kapinga allait connaître son sort. Soki fumu sabata zalaki Bibi Kapinga alingaka mona sort na ye. Okoyebisa biso yona fumu sabata bone ko préparer nini pour na Bibi Kapinga. Bino nyonso baba na misala Tantine Christine. Tantine Christine nem do tina bino sa mamwana tout. Pour Tantine Christine on kanisa ke rival na ye e komi Bibi. Soki ba wele mbali na ebité. Tantine Christine, il est dans une cantara qui va ouer la Bible mbali moko boye pour atteindre na rabino bono lo ba bêtise na boloba. Bon, au moni Tantine na quartier na zana tenter ya pour répondre. OK. Na temps pour répondre Tantine na quartier, Tantine na quartier a na serré problème à délivrance au moni il faut bon de la puisque moi na lo moto na berge moto na là je sais na ma gêne. Les autres c'est ma prière, les autres c'est il faut au loin na conflit na batupo yo za na likambo oyo za makasi mozo sala semblant yo gilo finga mwana bibi kizengi ofinga mwana bibi kizengi tout le monde sait batutu ba yebi yango batutu batinda ba vidéo ba photo ba loba ba message potala mamukina lobi yo mona biso yo ton fingi mwana mutu kizengi siko na retour no onozelani ke ya leka loba ye. Ah merci Gili. Nous on finit moi nanga kizengi. Wabi combien de journalistes basi oyo bimana bango balngaki baleka na miso ba témoigner. Oyo senga bango bimana bango. Wabi combien de journalistes basi. Oba pied soto nango a. Oba message ba capture un message to zo na vidéo to zo nango ya yo. Gili azanani Gili. Gili wana zo ila so Gili. Gili c'est qui? Gili c'est qui? Bon ça Gili azanani. Gili obiso to yebika moko yemo ese so la na ba mesa we ya ba gambela. Gili o fazer. Gili no sumba na ba gambela na ba sa ba mesa. Gili o muyibi ya gibi yu na ngiringiri. Gili o impoli ya makamu tutu. Combien de fois yo beta bibi matolo? Mona sobela ngai boye ozo finga même pouvoir en place na sima micro pouvoir tozo lobelango mais tozo zeloka malonga te tozo souffrir facha zo nyokola biso ozo finga fachi na sima micro ba audio eza ba video eza fachi pena to ebite tala baninga FCC obando lobela Kabila baza bien biso awa ka boye facho pena na lobela susu te yo atol olobela fachi te lo ni échange muto ma bebongo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue dans votre émission Réflexion. Les Leza Réflexion, les Leza droit de réponse. Donc, on est aux abonnés. Tout le bas qui la fois passée que Batu o bazalaka na monopole ya kofinga Batu to ya koloba mabe ya Batu ezaka bata eu de peste. Na kebisaki bango la fois passée. Na pekisaki gili. Na pekisaki bato nyonso o bazwa musala na bango ya kofinga batu pour rien parce que tout simplement baza ko défendre mboka na bango topé
bazali côté ya opposition parce que baza d'accord te na mokonzi ya mboka elingi kolakisa te ke bazali banyama na bino oyo bino fo bofingaka à tout moment chaque instant. Avant naloba na otela bino na vidéo botala après tozonga. Bibi Kapinga, ma soeur, vraiment je suis mécontent. Il y a comment on a que je finga passer Gili. Je fingi Gili, mon fingi communication, il dépêche. Moi ça me fait mal. Tu as vu que Ozaki mutu ya communication, il y a musique. Zonga na musique. Pour tu as vu que bato basalaka journalisme na combo ya musique, tu as vu musala basalaka. Et je salanga soni na bimisa combo anawa. Bana basi nyonso bazaka ba chroniqueur na musique, tu as vu basalaka. Mais pour le moment, so na bimisa ngo ba mama ba kosilika. Yango na lobby mutu na mutu azonga na kwena ye. So zaki mutu ya musique, zonga la musique. So zaki mutu ya jibe, zonga la jibe. D'ailleurs, comme on a une femme lelo pour na pidère. Oleki na télévision zo finga mobali. Ezali soni makasi. Et puis bataka mobali no zo finga. Président Bibi Kapinga na image na lobby boye. Yokana nu. Soki na nakufaka te. Soki fumu sabato akufaka te. Bibi Kapinga allait connaître son sort. Parce que les lots permanents sont yebi yango. To benga la caméra pour na infiltration il y a cette femme. Je pense que botali vidéo. Bota mutoko a René pena yo côté le malilo ndo lobana batu. Bota ba René nzambe nanga yo na loba u de peste o eza poison. René yo côté le mabna liboso ya bibi yo loba yo René. Mutu moko loba non ebika te koloba ya pamba bo loba te communication obenga communication. Koloba no ya pamba ebité. Bote langa muta kwiti oyo René. YouTube mboka ya video ezali alolenge alangwaki alolenge azali kosenga na matisa na podium akende komona papa chéri. Encore koloba ke biso tozala déjà avant bango baya lelo petit akomi lelo na bakomi pekati oyo akenda kolangwa na concert à JB o Bibi Kapinga nga kofinga memaka ye René kolelela JB olela Bibi Kapinga pardon banana zana mbujimai na lotaka JB banana zana mbujimai na ko ndena na ko kate fona mona kaka JB yo lokolo aka na JB pardon Bibi Kapinga memanga na mona JB pardon pena na mulai na wana fuka mapona mona ka JB et pas Bibi Kapinga. Bibi Kapinga na mutema malamu azalaka nango malgré azalaki méfiante na batona parce que azalaki déjà avis contraire na bango depuis kala po bango bazaka oui yazaki na ba non ba place où il fallait non ezala abanene olinga te ye muta molai wana libumu munene oza mayele nyonso tia na sima esalaki libumu bima liboso kamata senga ba pardon bibi ayokele mawa mimi na concert à JB Rena meli azomela masanga on dirait azosomba masanga azosomba te la patronne Bibi oyo anobenga pe patronne po anobenga Bibi patronne anobenga ma patronne mama mobokoli anobenga ebongo Bibi asomele masanga ameli alangwa alala kwa kizengi azosanza bilambe komi salite ba video ezali René Makamozo Luka okosi sangote omoni ba video wana soki oza mobali ya tembe leka esusu ata lobata 2 minutes sur la TV so leki na 10h 1 minute na 10h 2 minutes ba video wana ebimi alala lokola kizengi alangwe abosani ba telefone tolongo Bibi Kapinga na bato azali na bango atina esi bango bolongoli bakete balongoli basapato na sapato milaya na lataka balongoli yango balongoli ba chaussette bazwi balongoli babuzwi telefone balongoli babombi aki alali tina tonga na sabino alala bongo tina tonga la muki bilamba salita mo mutali bo moza mo zonga nde azotuna amoni ke moya ko s'en sortir na situation ezate amoko sagino batelinga poison yo René ba ko telo poison yo René oza nani po batelo poison yo boni buzo baboyeko yo pena René na ba époque na ba sekula yo ko muto wa René ko bi muto mo azani ma yele te bongo pena ko bi ma pena na monde politique ano ba politique na monde ba Joseph Kabila na monde ba Kabila le père wa président tout ba leka yo René ngoloba yo ngoza communicateur chef de l'état bota bino ba René ne ba finisi la biso mokonza mboka bota ndenge ba finisi la biso fachi
Attends, on a d'accord, on fait le bar. Mais pour nous, bino ne bon mais la fatigue poisse. Bino ba René bino. Donc bon télémili bosso ya parti national, il y a parti au pouvoir. Bon non, on les bolo ma fatigue, ben tonne bolo ba fatigue sali boy, fatigue zonsi boy. Bon bandi na bino ko tanga koma mutu moko boy bibi kapinga yango boza mibali en plus. Tala liboke mibali. Mabumi minene nze boyokana. O mususu wana nani ya o mususu wana nani Rwanda petit wana Rwanda Mitterrand yeba zo tsa commentaire nazoya Mitterrand za calme na ya René ils ont traité Bibi Kapinga de pute parce qu'il y a une chronique musicale. Donc yozo ba ke ba journaliste nyonso ba sa chronique musique no ba sala chronique musicale no ba sala chronique musique bango tu ba ndumba. Donc yo fingi ba mami ile la ndumba yo fingi Barbie Nzimbi pour Barbie Nzimbi avant comme nani na politique tozalaki na culture. Donc yo fingi ba journaliste ba maman et puis ba sipe pour na Gili. Gili aza nani Gili aza loko nini ofa to bandu banga Gili. Gili c'est qui? Gili aza muto aza mayele nyonso atana sima. Estra ba kenda toilette. Ya on libumu eli boso. Gili aza nani Gili wana zo ila biso Gili c'est qui? Gili c'est qui? Boy sanglo Gili aza nani? Gili obiso to yebi ka moko yemo eso sala na ba mesa we ya ba gambela. Gili o fazer. Gili no sumba na ba gambela na ba sia ba mesa. Gili o muyibi ya gibi yu na ngiringiri. Gili o empoli ya manka mututu. Gili o so lelo ka fati a boyine ko postuler lisusu to fati a suna pouvoir te a samu azangi comme loko te pour za suna loko sa te ki jale lo liste et sili. Pour que politesse ne ko finga batu muto ko zwaka liso azarate. Yo mona ça l'effort que pouvoir ezalaka po azo amambongo futa anda kune avana na kota maya makelele kuna. Gili na regrette Gili. Au permettre nzamba malamu. Azamalamu parce que na ba propos na yo obimisi makambo to ibaki te. Soki fumu sabato akufaka te. Sabato akufaka te. Bibi Kapinga allait connaître son sort. Parce que les lots olobi soki fumu sabata zalaki Bibi Kapinga alingaka mona sort na ye. Okoyebisa biso yo na fumu sabata bonne ko préparer nini pour na Bibi Kapinga. Yo soi-disant René, na yebi ko commenter sur René, sur Renard, sur Benan. Yo René, okoyebisa biso soki yo na fumu sabata projet ni ngo bozalaki pour na Bibi Kapinga. Tongo lo babongo seki bozali na projet bobo mabibi. Yo na fumu sabata. C'est bozali na projet wana. Yo René, yo pena, oloba pe. Yo ko oloba yo René. Yo muto samwa pa osamwa lo mwa muke na concert olalo zo sanza omelima sango langwe na mbongo na yote olalo zo sanza ozo senga pardon na mata na mona jibe na podium eza bref na ngambujimai de plus ala mbujimai na posa na mona jibe na podium zo lele la bi mwa muke okoma ko benga na ba kombo tu okoma ko sela même qui jalelo liste yo no benga bi la patronate on no bengi ma patronne combien de fois yo beta bi matolo. Moi, zobela, ngai boye, ozo finga même pouvoir en place na sima micro. Pouvoir tozo lobelango, mais tozo zeloka malonga te, tozo souffrir, facha zonyo kolabiso, ozo finga fati na sima micro. Ba audio eza, ba video eza. Fati pena, to ebite, tala baninga FCC, obando lobela Kabila, baza bien, biso awa, ka boye facho pena, na lobele susu te. Yo atol o lobela fati te lo ni échange. Muto ma bebongo. Ntolo ma bebongo René yo kolo bela pena bibi yo René yo Gili na Gili azana na Gili na yo na soki yo kason na petu na Rwanda bino nyonso ba misala ya tantine Christine to bien bino nyonso ba na misala tantine Christine nem to tina bino sa mamwana tout
pour Tantine Christine akanisa ke rival na ye ekomi bibi soki bawela mbali na yebite Tantine Christine ide na donc yena na kansaka ke bawela na bibi mbali moko boye pour atinaka bino bonoloba bêtise na boloba Gili azanani Gili ozanga maboko koka makolo koka elongi fanta Gili tokotanga komoni na mboko parce que zanani musenzi mo apampa parce que zanani tola la suka to vana suka mete Gili to songa be Gili to kende be Gili azanani na yo pe Mitterrand Rwandais na ko avertir yo soki o meki le sou kota makambo o mona lokola bino bolingi to ke nango boye to kono ke nanga boye lokola bino bolingi ke bato nyonso balobelaka chef de l'état te basambwa bofingaka bango bobebisaka ba réputation na bango bongo to ke nanga boye botelanga Gilio dit c'est quoi ça yango bena na comprendre non comprendre makambo ndiko mo ke na tout cas ça me fait peur. Est-ce que Gili nous a notre télé maintenant dans le mambo bibi mambo apéro c'est une politesse Gili impoli moko na mona te na vie nanga de azana impolitesse moko boye afinga ba tout sans ka banga un problème bongo bato bazoyi ba wana bozote la bango te pona nini bon au moni Tantine na quartier nazana tenter ya ko répondre OK na temps pour répondre Tantine na quartier a serré problème à délivrance au moni il faut bonde la puisque moi na longwa mutu na biazo na mutu normal ils ont senga ba gêne ils ont senga ba prière ils ont senga il faut olongwa na ba conflit na batupo yo zana likambo o eza makasi mais ozo sala semblant biso na komba ba mama izabi yo Gilo finga mwana bibi kizengi ofinga mwana bibi kizengi tout le monde sait batutu ba yebi yango batutu batina ba vidéo ba photo ba loba ba message botala mamugila lobi yo mona biso yo tongo fingi mwana mutu kizengi siko na retourne au Nozelani ke ya le kaloba ye merci Gili ndongo fingi mwana nanga kizengi yo finga batu oko finga batu ba n'importe quoi to ça le collection ba jira na tout otelangwa to l'action na niveau ni noza impoli ba mi continue so mboko yo finga bango heureusement ba qui parote baba c'est un petit monsieur c'est un petit monsieur on avant jour nous me continue ba regretter ah ba bena que non regarde-moi ce petit monsieur ni ngazo finganga na loyenge na sentiment finga ba mi konzebelo finga ba papa ba père de famille au finga ba maman o ba mère de famille o ba famille taille la bango ba mi konzi pe mboko ba ndeko mi konzi ya ba mboka oyo pour un sentiment na ninga ki jalelo liste au finga bango et puis o gira bien te ba peso o zaiki na ba Dubai na zongi ba luno maman ezanga tina oye oleki na TV po finga mwana mutu kizengi nyonso opo Tantine Christine tu otina na yo na Tantine Christine na yo soki mwana na yo soki yo kaso lingala no yebi bien te lo liboso fo sa ya no ko na lingala avant de lo ba na biso bato ba lito ba ngala bien ana na kini so mono ko ba lingala te vana na batiluba no ana ezala mbala na bino asuka o eza ba avertissement to pesa nan soki bo continuer Gili Davila Gili est-ce que okoka mambo ko luka est-ce que okoka makamo ba vidéo ko ya wabi combien de journalistes basi oyo bimana bango balingaki balekala ma miso ba témoigner oyo senga bango bimana bango oyebi combien de journalistes basi ba pied soto nango ba message ba capture un message to zo na vidéo to zo nango ya yo et ba pied so sope la biso tonga osala bêtise non tonton finga ka mwana ya bibi impoli Gili un monsieur très impoli nous tozana mboka moko eza démocratique ye moko mukonza mboka ayebi ke na mboka toza mutu tout aza na opinion na ye c'est même raison pour laquelle akiparne maramongo te po ayebi ke mutu na mutu aza na opinion na ye ata za muluba aza na opinion na ye et que le bâti que soza muluba il faut ka okumisa Tshisekedi
Et nous, le soza muluba, il faut le baka béton, tous à cam, tu as eu de pèse. Au coco, ça muluba, mais aux anopé, d'accord, tu es dans mon contambo korsal. Au coco, muluba, aux anopé, n'a pas vie contraire. Ce qui est tout à fait normal. Oh, mon chef de l'État, aïe, biango. Oh, bah, tout, bah, biango. Que non, voilà, dans le Congo, pays démocratique, que chacun a son avis contraire. Chacun a son avis. Dans un avis contraire, pour nous konzamboka. Bino bo commissaire ngam pas bibika pinga ke dans quoi za muluba, il faut kaka za la muta IDPS, il faut kaka kumi. Donc bokomi ko harceler na niveau moko mabe, tu es comme na niveau que 5 personnes, 4 personnes, bo telemesika moko liboso ya siège à parti ko finga mutu moko pendant 50 minutes bibika pinga, bibika pinga, bibika pinga, bibika pinga. Ata bino moko mibali mila do naki mukolo na bino mabumu na bino nyonso wana bomoni yango te bozwi mwana na Rwandais aposa no ba question bono finga bibika pinga mwana na Rwandais kuna okipe na ngai te po na opese gaz pama mais na ozongela so meki suno ya un vilain type très vilain au sanganate do ye pina so na moi si na habite awa zombie do ye so meska ba mike bazabana ba comme lela makasi tipa na wa Rwandais. Donc beaucoup tellement na liboso parti on les bolo ba chef de l'État bolo ba que voilà le chef a fait ceci a fait cela voilà parce que chef va te ba déplorer na communication na ye bino bo vana liboso ya siège à parti banda ki ko finga bibi banda ki ko finga bibi mais c'est quoi ça? Sur bino qui communicateur en ya bino ya ki UDPS wana ezanonga ya finga bato ezana le moment au chef de l'État ça té ou soit to mon chef de l'État ça là est-ce que il faut beaucoup de ça bato faut beaucoup de ça ko finga bato pour beaucoup bien Gili avec beaucoup de défauts za la nangwana na biso so na moi si basi pe ba signer oyo linga no mbale roi Gili nde Gili pe ko za na moi si Gili pe to pe René ezala mbala no suka oki ezala mbala no suka moso leki su na TV na 12h05 minutes au mona ba vidéo na ndo langwaka na nebima na ba photo na ndo langwaka na ba audio na ba voice na mo nebima. Vous ne pouvez pas jouer avec les gens comme ça. Vous ne pouvez pas maltraiter les gens comme ça. Vous avez pas les droits au fin à batu bongo. Tout simplement parce que ba vie contraire en abino. Non. Bon on a droit na té. Bon on a droit na té étant donné moko mukonzamboka à mon akango normal parce que moko uta wana a uta na opposition, ye moko yebi mam na opposition mam tondo sala na ye. To boyebi comment est-ce que biso nyonso tondo finga Kabila. Oh tout le monde n'a jamais ba communicateur à Kabila, ba leka na TV pour no finga bino kozong c'est la bino ba injure, o bino ba no finga bango. Gili c'est qui? Gili anani Gili c'est qui na mboka o? Boni boy. Na regretté un de to simbi c'est la communication. La communication na chiluba penako ezane bo simbi c'est la communication ya ide bino bo c'est la communication ya wapi. Elo nyongo boloba. Démonstration ni na communication boloba ya chef de l'État. Elo ni bino na boleka na TV bolobi ba vandi bo convaincre ba non. Elo ni déjà boloba ya malunga. C'est la communication. Bino bo c'est la communication ya wapi. N'importe quoi. C'est la communication ya finga bana batu bakizengi. C'est la communication ya finga ba papa batu. C'est la communication ya finga ba maman batu. C'est la communication ya laka batu baliwa. Ya laka batu baba ya sa ba menace de mort. Ya wana ne c'est la ya communication bobe nga chef de l'État. Bozali poas pona mkonza mboka. Bozali soni pona mkonza mboka. Soni. Bino ba papa mikolo bongo ba na bana. Mais musana bino bozi o finga batu po bo kanta ke ko finga batu nde ya ngwana nde communication. So bana mama lo bate bo vanda nie. So mon bo na logo bo lo bate bo vanda nie. Boko beta ba matolo na mnongi no beta matolo point bas. Yo René et amba suka yo René ezala vraiment malasuka. Oki
impoli. Papa mukolo mais impoli. Impoli moi pas pamba. Bibi a camarade na binote. En plus c'est une femme. Boli kanate bolo ba oh non nengeza boto ebi maramba journaliste tout ya musique ba sala na soni pona lobango so ya soni pona lobango se ga eloko mabe. Siko bino bo fingi ba mama na tout ba sala émission musique. Po bino bona éducation bien bona ba famille na bino ba ndeko basi ba bien éduqué. Yo gili wana ndeko moi ça bien éduqué na famille non. Na famille no ko na ndeko moi ça bien éduqué yo gili. Tope yo pe soki reine. Moi nana yo ka songo na talete po yaza mu do yegutu do na ebité donc kiololo. Donc kiololo bena kiolo ki jingi ni balwa ba mona ba chiluba. Yo ka songo ki jingi. Yo ka songo ki jingi pena ki zengi pena yo ka songo ana. Yo na ki pena ngaete. Ki jingi. Yo akoma mutu yo ka songo. Moi nana Rwandais. Oh ando tuna ba question mutsa ba commentaire ye na okipete. Pour y faire le moyen comment est-ce que Rosa est mauvaise à l'aine et le monde. Pendant mon solo, moi quand on Sabino Sanganate, il met mal à l'aise bah inviter. Bah inviter tout les gars na plateau na ba lobaka et lo kwana. Mitterrand mon solo. Abro sara bien té. Luka moyen de brosser non mino bien Mitterrand après comment ça ce qu'on va commenter na comme bibi a camarade na binote. A camarade na binote. En plus c'est une femme. Bon a droit les cartes bino 5 sur 4 beau finga eh. Bon a droit na te boleka 4 bon finga eh asali binoni so bino ba batama yele pourquoi bo finga mo ane kizengi so bino bo ba batama yele pourquoi bo finga ki mo na ye kizengi pourquoi après bo vani 4 et 5 ki jingi yo ka son o mso mulaya zo mayele so tana sima liboso ne mo be gili mayele nyon so tana ngona sima liboso na ye nani Rwandais ya Mitterrand munoko solo boni ko saboni ofinga mwana bata mwasi ana ba Paris na ye osaba mam na ye azo ki pe bino kututé que ça soit la dernière fois toko kende kaboy soki bomeki lisusu toko ya kaka boni boy ko tsa tout mal à l'aise ko finga batu ko promettre ba liwa ko promettre ba okanga bango ya mboko ya bino mboka ya bino bokangisa kasiti ko bomoni ke bino ne bo amba mboka ngo ya bino tokoyeba so bino bat bo finga siko ba sepela na ndenge bino bo finga bango so bino bat bo finga bazana sengo na ndenge bino bo finga bango tokoyeba. Regarde-moi Séréné ici. Papa mon colo irresponsable, impoli, très impoli, vilain type. A quand la chemise en amour jaune, so il à la tarana. Gili, bofini gili, do bino nyoso, do na bino, na gili, bino nyo bino bakam, bana misala gili, gili na bino noso, bana misala tantine Christine. Bino nyonso bana misala tantine Christine do boyoka ni pena bono yora buzoba na bino ezala mbala na bino ya suka soki bomeki lisusu toke na bino kabo ba video ko bima René meka solo bomone video no langwa na masanga kuna olala na mabele na potopoto mo ande bima n'importe quoi. Bon bato balinga biso bato balinga ma mission on a droit de réponse to baki ke mutana monopole na makambo azate soki bato yu de pesi baleki ba fingi biso beto leka to sala bango droit de réponse to finité to ba vérité o eza solo po bango ba kosaka to ba vérité voilà po mutana monopole nango azate Congo eza biso nyonso mon Congo Kinshasa ça nous appartient tous mutaka congolais ko leka mninga na ki congolais azate. Merci, au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.